Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana kobange lokote atamiso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Aucun stade pour soutenir l'évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Mbila CPC Congo pour Christ. Toti kilt na biso après kilt biso nyonso na pasteur na prophète na ba protocole na ba intercesseur na sécurité na mazembe biso nyonso na stade ba notre père toye stade to soutenir l'évangélisation CPC Congo pour Christ toza wana tudi vava to comme ça koles masanza kombo moko etumbama kombo Yesu Kristo wa Nazareth nzamba mayata nzamba Jean-Oscar Kizamina nzamba CFC nzamba papa Kelani nzamba Dokuta Miguel ici Jésus-Christ Nazareth yewa tosa. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana kobange lokote atamiso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na nga ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele kosala mosantu elikezali Yesu Masiya ya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus-Christ de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite. Kangate Yahweh, nakoma sija humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo kolo nanga kino na kolata motole yanga yake omwe kotana te shilo nanga kino kopesa nga komasika ngapelo kola Jacob kuteko ina te akusala atandele kosala mosantu elikezali Yesu Masiya ya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete
Amimonisi na ba oyo baluki ete ayanoli ba oyo ba elei ete Ongongai mwanane Yokata kolela nanga Ausa pota mitema Jésus-Christ de Nazareth Yanola mituna nanga Papa nangaye Ongai na komi na suka Yawe Eli Eli Saba Sabatani Bona nini otikinga Eli Eli Laba Sabatani Kotikanga ite Oh, kotikanga te Yahweh Nakoma sija humiliation ya banguna Lève-toi mon Dieu Atabasi na salela yo Kolo nanga Kino na kolata motole Tongo ekotana te Shilo nanga Kino kopesa nga komasika Ngape lokola Jacob Kuteko ina te Kolo nanga Kino na longa etuma oyo Tongo ekotana te Soko pambolinga ite Teremisa moye Lisusu lokola Josué Oh Teremisa moye Moye koleka te soki na lolongisi ngai Mwana loboko yo Papa Sembola loboko yo Sembola loboko ya Nokisa mvule yo Jésus-Christ de Nazareth Nokisa mvule Lokola Eli Lepata mokebetisa mvula nzambe Fongola lole yo Fongola lole Nabatama kona mona kemwa nzambe Papa soki na zwingolu Permetanga na monata mokongo na yo Wana yo koleka Omanga na loboko Na yo amobale Pona mona kembono Sabaote yo Sabaote yo Ambayude yo Ambayude yo Pandanjile yo Pandanjile yo Esungandile yo Esungandile Mbote yo Alléluia Amen Alléluia Amen Olobaki osanza molingaka badefi Ozali kolo Situation nangata moko te Ekoki kobongola po nzambe na yo Jehova na ngai oyo tombola mongongo Loba yo yebi Kasi na yebi Ete mo nzambe na yo
yango ekobongola bapasi na ngai yango toye Jehova na ngai mayibaki mbongo yaya na ngai mayibaki réputation Yesu na ngai batikelanga motema erreur basala ponga na sanjonaka yo Yesu na ngai na nazopema oko récupérer oyo bayibaki au nom de Jésus. Tombola ye ozali kolo tombola ye ozali kolo situation nanga ta mon côté ekoki kobongola bonsambe na yo Jehova na ngai oyoyoyoyo betela Yesu maboko a bien mulolo a bien maboko a bien lisolo ya fi na yo ekosala lokito yebisa voisin lisolo ya fi na ngai ekosala lokito nani azondimake bakokoma lisolo na ye na bajournaux babanda kotuna mwana nani atanga wapi abotama wapi yebisa bango place na botameli ezokipe te place na kolela mpe ezokipe te alleluya ezokipe esika na kweyela na kweya na maboko ya bien maboko ya Jésus oyo alalaka te animbaka te oyo azondima apesi Yesu mololo mpo lisolo na ye kosala lokito. Caporal azokoma général awa locataire moko azobima awa propriétaire nani azondima orphelin moko bazocelebre yawa po Yesu akomi tata na ye betela Yesu mololo ekote kuna betela Yesu mololo soko ozala draple pepango banda sikoyo kopesa information epa bavoisin des informations pour mes voisins. On va me célébrer à cause de Jésus. On va me célébrer à cause de Jésus. Alléluia, c'est possible. Jérémie 42, 10 à 15, qui m'a tiré?
Masa, oh, esika bachola niyo, baka wake, samba moto morayo, hallelujah.
ça fout bien. Il y a un coup d'abord. Ah bon, il faut ça la fout. Je le fais bien. Waouh, waouh. Oh, ma question vient comment oui, oui, oui. Hey, hey, hey. Nami tiki mo pepe na yo etika. Mo buko na yo na bukongo na ta etika. Hallelujah. Yubala oyo ezailamba ya kembo. Tinige tata pesa mo botola ezailamba ya family. Oyo mutifanga longo na pesa na kia bango. Oya kisato ezalaki longo ya balo. Yamba anatia namba ya pale. Oyo Yesu apesika nanya botola yango. Asante, asante. Oyo Yesu apesika nanya botola. Asante. Resata la bashanda. Ekali ya boshata. Ema sata la ba. Oyo Yesu apesika nanya botola yango. Ebongo oya bimelika nanya pesanga yango. Naina mitugisate Yesu demokesi. Yesu na beta beta te. Beta Yesu. Nako nilate. Nako na Yesu. Hallelujah. Nako mitugisate. Nako na Yesu. Asika. Naina makila ya talo. Namarisa. Naina namba ya kembo. Napesa. Koko ya mwana mukosi. Nako goma ya ye. Kona libela. Nako telekana. Katola. Mesa montu ya kasi. Yebisa mafuasa. Yebisa mato. Yebisa mamo. Yebisa mamo. Mesa montu ya kasi. Kibana mbae. Kibana uyo. Mesa yamba yokendo. Miso yo. Mesa na komone loko tena mumuina yo. Yabala samo yo. Ekomana yeno. Ipata oyo ya muke mosomone spendo se fula. Fula ekonoka. Akame ya kumona. Ndamosali na yo nako kufela na hila maltete. Anazotatola. Ndamosali nako kufela na hila maltete Yesu. Kimana mona babapa. Nakongola maloka. Na iwosa. Nakolonga mokilo na humiliation.
Lo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa Septande. Marina Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV.